Capage TV. Miliki na biberon azalaka na besoin ya mapate. Mais mon koloba tiaka ye na kopo esengaki mapa eya. Elingi koloba ete bana maki zalaka te. Ata saucisse. Ah, tika ba vantiki na mate yako. Li pesa na maki ocha na kati ya kopo ya verre neni. Biso na bato ya mbongo elele na biso eza différent. Bato ya mbongo baza wana mutu soka kufi bazo chagaga. Kapashi Daddy ngana kufela oyo kaso Tikabo Mekano mama na ngai mama mama na ngai mama salinga bola nini mama na ngai tiki ngai mama olivile me kabila lokola pe mutu aba Kongo poale la kitoko sengela yo kanzemu ya ba Kongo. OK. You there, yeah. Ayuda, ante kisafumu Yeswe. Ayuda, ante kisafumu Yeswe. Ayuda, ante kisafumu Yeswe. Kretia kufeli. Bachenzembu. Ah! Koma nana silite. Liweza liliwate. Toka mana na lisusu elonga na Yesu komona na silite komona na silite liwaza liliwate toka mana na lisusu elonga na Yesu liwa la liwa dadi oyebi ke Pepe Kala kufa pe Pepe Kala wapi Pepe Kala moko kaka wa yampanya yampanya musicien akufa Kala Pepe Kala na ngai yampanya Pepe Kala na yebate mama Pepe Kala kufa Papa maman et bon au musée d'Ora Désiré Kabila musée wapi ya koko na bino oya les pères oya boti Kabila fils Musa kufa bokilo maman lifi Musa kufa yeba kufa Musa kufa Kala musée musée na ngai musée Musa salinga we bona nini Papa mokonza mboka pas celle biso baso de mouton Papa Félix Tshisekedi Papa Tshisekedi siko wa mulumba oya opposa oya 10e ya 10e oya apesa Etienne wa mulumba akufa Kala Papa Tshisekedi akufa Kala wa mulume ya titi ya titi na ngai ya titi mama ozolela Madilu système Madilu akufa le grand ninja akufa kumbanda Kala akufa Madilu Madilu na ngai le grand ninja boyebi sanga de boani le grand ninja kufa papa place osaka na matadi Papa Wemba kuru ekumani muto na landa na sap Papa tika biso tika biso wa na Côte d'Ivoire akufa ebembe ba mamba fungola Papa Wemba kuru yaga mama Wembe na ngai Papa Wembe Sapologie Sapologie Papa c'est Mahimi Sam
4 ans yango atika biso. Maman Mariti Misa. Ye wana. Ya Marie Misa. Ya Maria Kufa. Oh ya biso Misa chrétien. Ya Maria Kufa. Depuis quand? 4 ans yango. Ya Marie. Ya Marie. Ya Marie maman. Musicien chrétien. Papa Mombaya. Allô téléphone. Ye wana. Uti na lola. Yango wana. Asa wapi? Akufa. Baba ya nagaye. Baba ya. Na kufa nagaye. Papa tabule. Ouais ba peki tabu. Akufa. Papa peki tabu. Akufa. Mwakala. Akufa. Ela pepe ndombe bakufa. Pepe ndombe. Papa sima akufa. Sima Yusufa. Yusufa papa kufa baba melanga yi. Yusufa. Marga tabu. Papa kufa baba melanga yi. Ba wario nyonso ya monde atier na pesi bino mbote. Kasi ba wario bango moko bazoloba. To sepeli na bino mibale na koya na bino. Problème na ngani na kulutu ezake nga lokola nazali le premier ya tikala le deux. Yazo linga kaka alongola nga le premier ya ba warion. Yango wana. Père spirituel ya ba warion. Yenga zwa place. Kasi nenga lobi na TV pona matama. Nenge ba warion bazo sala epo ya mwa litama. Eza chance na ye. Po eloko ba warion bazo salela ye. Ngai nanu basalela nga yango te. Ya denya lobi bo na télévision. Soki na tiki makambu ya ba warion azumu tukasa nini? Apesi ngai. Oh, alobi bongo. Mais là na télévision. Kasi. Oui, achenga na problème mais yambo ete na loba na télévision, to kuta na to ba na négociation, ya face par face, to keye pa ya fali akati likambo. OK. Problème eza ki yede nyazo luka place o nga na zame eloko zo bomeza vidéo. Vidéo. Ke mokonzi mo kaloba. Mokonzi mo kwaloba. Pe bokutana na mokonzi bosolola. Tangu po yambaka batu, otunaka bango pe ba question. Kasi fo yo moko mitunaka. Nanenge bango ba répondre. Na tata ya mutu munene ya solo ya masina siforko. Nani ateyi kitoko, kapashi. Kote ya malamu eza pona banda akute. Si. Kote ya malamu eza pona botete. Nga moko na zaka soki na tali kitala na leli. Na lobi mwana ya Nimosi to mwana ya nani. Landa. No, na komi na famille ya Nimosi ndenge nini. Kapage télévision ya mapamboli. Merci en tout cas d'aba nyonso. Balandara biso boyebi déjà. Toloba isu mingi te. Surtout en nature, c'est que tozana dadi. Merci d'abord on se concentrer pour la émission na biso. Merci na Kassi boutique. Mambe mo na Kassi. Tayo pour na ngeza mo mukie on dirait na vimbi pour na ramuta mota. Il faut donc bato nyonso balingi body oyo. Kassi boutique aza wana pour na bino. En tout cas, ils ont vraiment quitté au Kobota et Salinga. Et Salinga vraiment grande dame parce que Kassi a été kaka biloko ya ba grande dame, ba fête ba civil, a été kaka robe ba mariée, Kassi boutique ala kitaka bana mibali ba veste, ala tsaka ba do biloko nyonso na ba lili o biloko nyonso mali les ali, ba biloko nyonso boyebi ke ngana ralanga sa père. Et sa père n'a pas chaud. Ngata na lati bulungeta, ta na lati ki ganda na sa père. Ata na lati veste na sa père, vous comprenez. Et à mon amour, il a compris qu'il n'a boots. Donc ezara makam biso show ezara te to na saison te a biso ba saper équipate. En tout cas merci na Kassi boutique ba onyo bazo fêter ba anniversaire, bona ba fête ba mariage, bolingo sala ba commande en ligne, bolukier Instagram, bolukier partout azali. Ndeka na la tarabino webika na la ta plafond Kassi boutique. Vraiment merci boutique Blondine pesa na bandal ba onyo ba lingba so ma pe bilamba na ninga Kishasa. Blondine master na ngaza na Blondine côté ka ya mangembo wana bolingi bolata bo benyinga ba fi. Non, il y a Sabino, mais Bako Balinga Pena Badongi, en tout cas, Kassi, Tinda Veste, réalité à Kanda, pour Kanamité à Zobala. Kassi, donc, robe, il y a madame, na veste, réalité à Kanda, et ça, l'on a plaisir. On a compte dans la Kassi, là, tu sais, l'réalité à Kanda, on est sur la Dadi, à Zobala.
to cheki tunga invisible awa olingaka dadi na yebike bokomela hanga osimba na dadi bobala na dadi botika biloko wana dadi azala mwasi na ye bazobalana dadi na mwani ni bonjour et bienvenue. Oui, bonne santé. Merci Maman Kapache. Santé nkolo azobomba biso toujours. Na ngolo na ye tope na bolingo na ye ndezo sala ete biso to bomba manase na makila na ye. OK. Topesi ba mikolo ba yaya na biso, ba leki na biso, ba mama na biso, ba ndeko na biso. Nyonso o balandaka biso tangu nyonso awa na Sainte ya Kapache ya wenzambe tata apambola bino. Amen. Lolenge Bible ezoloba soki toza fidélité na makama mikie ya minene pe tokozala fidélité. Vraiment. Na ndimite juin ekoleka. C'est-à-dire omoni libala ya mutu mbongo a précisaka ba date mbala moko. Mais ya biso eza lokola matanga mutu mbongo. Sikoyo biso bato toza na pasi toza système ya tanto plutôt. OK. Na koko chape ekomi libonde lieza ete nkolo asunga biso bandeko ope balingaka biso ba soutenir biso ba tia maboko po ba dati otoche ekende pe bongo. Soki soutien ezate po to respecter ba dati yango kozala pasi. Eko bando zala kaka lobby ekomi lobby kuna match ezate ya pas match. OK, kitoko ba o nyonso balingaka dadi azobala nga mona yebi déjà cadeau kasi kotinda veste botinda ba veste bolingaka batu mais bozo to palper bolingo photo palper yango en tout cas na sepela na yoka pena ke azui sale donc babilo wana nyonso mutuka bazotinda pembe mutuka trop mais ba o de babenga oni de lo l'accent en français code de douanier kitoko a de douanier ngo kuna. Oui, effectivement. Des personnes déjà balaksinga mami tuka yango yo bande konangai naza na possibilité te. Madame batekeli yango kuna naza na ba moyen te. Batu bazotindela nga ba photo. Papa mutuka yango na sombeli yo. Est-ce que ozana mbongo na tiela yo moko sanini o de douanier. Nga pe na zoebisa bango kola pambola yo pona geste. Kasi mbongo ko de douanier ezati. Nazalaka nanga na mbongo te pona nupe na koma na mbongo te kasi na pesa mo exhortation kitoko to bandisi na libota na Nzambe baza bandeko na biso bakosunga kaka soki pe tozotia bango lokola mwa pression bakomona ete komi mutungisi to tungisa bango te po bakokoma ndeti na mwa soni ya kolanda biso tolanda te po tokoyoka soni kuna kobetaka masoli ya libala na ye totindela ye mbongo pesa kolandisa mabozwi na yo. Amen. Soko ozalaka nango ebele pesa ye ebele soko ozalaka nango muke pesa ya mukie. Bino nyonso bozalaka ba famille na ngana kota na ba famille na bino sans autorisation. Kaka nengo landaka ngai directement pe na kota na famille na yo. Landa Mama Kapache. Nazo landa dadi. Tozwi makasi ya koloba pe ko ya liboso na bino pe ko vanda ko solola na bino eza bisote eza bobele Nzambe. Amen. Pamba te na sena moi eloko eleki Nzambe ezate. Mama Kapache. Dadi. O comprenaka te soki na ye epa na yo na rappelaka yo kaka dimension ya vie to pe valeur ya vie liboso na Nzambe to liboso ya batu. Si. Aucune maternité okokuta basi baboti ebele. Bana ya sika baye na mokili. Kasi histoire ya zemi mama yebi ebandeli na suka na yango. Mwana ti abotami asalaki appelite na papa aya na mokili. Mwana peti azobotama azoyeba te na kweli na famille nini. Si. Na lingola nanga très bien. Pour à tout moment je suis très intelligent pour Nzambe ti abenga ngai ayebaki le pourquoi atinanga na mokilo yo.
lolenge moko ngai na yo mama Kapash to senga baboti na biso te to ya na mokili kasi souffrance nga na moni na vie soki ezalaki batunaka mutu avoya na mokili soki na yebaki ba proclamer nga na famille ya pasi na ngaki na yate ouais na ngaki na yate na mokili oyo na ye na souffrir na yebaki te ki na kokwela na famille oyo kasi bumwana na ngai ezalaki pasi kokola na ngai ezalaki pasi lelo nzamba asali ngolu toyebana tokutana pe tosolola exemple on apesi yango mpo na mabota nyonso amen ndozomona mama moko ake kobota mwana alobi te Kapashi dadi eza na bapare ebele to mpe baboti to mpe bapapa surtout plus bapapa okay soki aza deja na bana 5 to 6 zemi mosusu ekoti mwana wana ata abimi na ye morne ya kokufa ederangeaka mpenza bapapa te kasi na bamama ederangeaka makasi kotala 9 mois na libumu asombi biloko mwana kolata aye na maternité amoni baninga nyonso bazobima na bana na bango mwana zolela inge bapesa libela à gauche mabe bapesa oyo à droite mabe mwana kangami kaka inge tangu ya baninga bazolela oyo mwana bimaki morne pasi na motema kasi na pesi exemple wana pamba te Kapash po yeba ete kokola yanga na yo c'est Dieu Yahweh Nzambe ne mobateli makasi ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali ezaloze na ba milliard eza na makasi na yo te ouais soki Nzambe alobi lelo eza ya yo te lelo eza ya yo te soki alobi lelo eza ya yo lelo eza ya yo amen kende na kati ya ba famille okoyoka basango toza na matanga ye ntela kufi na France okufi pona nini c'est ça le Dieu de la Bible le Dieu tout puissant apambola bino pe abomba bino Nzambe mokutanisi akutanisi biso na pesi bino merci nenge bo pesi nga lisusu lito ipe confiance ya kolanda nga lisusu na bangonga boye to pe na bangonga nyonso oyo ko occasion Nzambe pa kela mokili na baguto pe na lolenge na ye awa biso to lamuki ba misusu basani balali ba o ba kolamuka batala biso pe ba sepela batonda nkolo kasi ko bosa na kate je suis toujours opposant de toutes les religions opposant de toutes les familles Yahweh Nzambe tata apambola bino on sait Saïdi le grand producteur na Turquie kuna na Istanbul bon voyage ko la pambolo pe abomba yo oui na lobaki kotuna lisu makamu na ngai te otuna te kotuna makamu na ngai te na ba kotuna makamu na ngai te papa azo préparer alobi ete le 15 ya moto zo banda andimite ke ko komela nga na Kinshasa le 15 février maman na ebiso makambo solo wana gouverneur à Turquie ozo ningo kudute on sait Saïdi ozo mona le grand producteur Saïdi ozo mona ezala te frappe na le frappe na et ko sala pena frappe na le frappe na retour et ko sala bongo on sait Saïdi Edgar Business communauté nyonso communauté congolaise nyonso oboza na Turquie en tout cas mwana na bino azoya ndeko na bino azoya frère na bino azoya nyonso tobetaka na ba télévision boyebi citation de vie na ye boya pe ko yamba ngai e ko sala kitoko makasi mwa lokumu na Nzambe kasi tozozela on sait Saïdi apesa date soki ya pesi date na ye ko présenter date na misu ya batu ko la pambola biso on ezalaka na katia
Pasteur Denis le Sabili kama ba warionde en tout cas wana akoti kelo ya Kimbantseke ya Njili ya Mwanda ya Matadi mais soke katisi avion de tika alobi tika ayeba ateke ba wari ba sans rendez-vous tika topesa lisusu ba wariombo mbote ba wario nyonso ya monde atie na pesi bino mbote kasi ba wario bango moko bazoloba to sepeli na bino mibale na koya na bino problème na ngani na kulutu ezake nga lokola nazali le premier ya tikala le deux yazo linga kaka alongola nga le premier ya ba warion père spirituel ya ba warion yenda zwa place kasi nenga lobi na TV pona matama nenge ba warion bazo sala epo ya mwa litama eza chance na ye po eloko ba warion bazo salela ye ngai nanu basalela nga yango te mutu na mutu yaka na mupepe na ye pe mutu na mutu yaka na chance na ye ya denya lobi bo na télévision soki na tiki makambu ya ba warion azwi mutu ka senini apesi ngai alobi bongo mais lana na télévision kasi oui achenga na problème mais yambo ete na loba na télévision to kutana to ba na négociation ya face par face to keye pa ya fali akati likambo ok po poste wana bazwa kango bongo te po nga na zwa yango nommé et pas ye moko le king Marabiyoshe the people the world Mobutu tika boy tala mbinga mobali yana na kechope yana na kola pambulo tika boy ozwa ngambe tika boy ozomona c'est-à-dire fali ye moko alobi que père spirituel ya ba warion nyonso yeyo ba video ezali problème ezaki ye denia zo luka place o nga na zame eloko zo bomeza video ke mokonzi ye moko aloba pe bokutana na mokonzi bosolola eloko zo ngana ko so na nga mutuka opesi ngai mais soki li cap la merveille Marabiyoshe the people the world Mobutu alobi na nute eza lokwa ngana gagné na nga mutuka ya ofele ozomona okozwaka aposta ngote di cap azobongisa makambo bien pona ngai ayebi ete frère olite akanda to bandina ye kala na travailler trop kolongwa musika na masina siforko fallait yebi siforko bien azape na ba histoire pona siforko tango wana nanu bozwe yete mama na biso ba kundaka ye na siforko tango bozwe ye ko ya lobi tetete na longola mama na siforko à l'époque il fallait soka ye siforko eseni eningani ngani mutu na zamie place ya ko rappeler mutu likambu yozo mona ngaka bongo mais na rappelaka bien avant na comme père spirituel ezalaki na pamba te rappelaki ye pe mo nanu na rappeler yete ye moko yebi ke na bandi kala tala siko mutu ayesika zo ninga pesa nga mutuka te fali fona libala no fois basule ba di cap la merveille mpaka sule kauka botala likamu na ngai ya libala nzamba pambola bino tous les warions bosala quelque chose nzamba pambola biso mama moto na nzambe lelo na yenga likanisi ya kotuna yo kufa euta wapi kufa eza nini epi tokendaka wapi après kufa na biso likambo wana ezo bouleverser mutu na nga makasi liwa euta wapi liwa eza nini papa dadi liwa ekaboli bato ebele liwa lelo fandela na dossier ya liwa nzambe tata pambola yo amen oza mwasa mabondeli amen oza mwasa ba réflexion amen oyebi ko réfléchir malamu amen liboso na basani na nzambe amen yango nayebisako kapashi dadi ate balobi basimo na nzoto elongo eza na ngambu na bango te amen ate balobi basimo na molimo bosana amen elongo eza kaka na ngambu na yo amen kapashi dadi
kopesa basali ya nzambe valeur kopesa mosali ya nzambe kopo mai ya komela amen lobaki azala mosala nzambe ya lokuta soki aza mosali ya nzambe solo ya Willy Caps kola pambola yo amen tangu nyonso zotia télévision munene mpona kolandanga na bana na libota mobimba wana nazomona kulutu na ngai ya Roger Kikani bazolanda famille mobimba papa sa chéri tika nkolo pambola bino amen merci Kapashi daddy question moko très capitale kasi na motuna oyo tuni oui ya za muta ba retard makasi changu yango tozora te makambo ebele makasi jo mystique kola pambola yo ngana to komita imoko jo mystique kola pambola yo landa éviter distraction tango tuni question faut yeba ke batu bazozela biloko ebimana na question oyo otuni soko distraire batu bako condamner bakoloba Kapashi o distraire mutamayele makasi question oyo tuna ke mo abimisa biloko ezati c'est ça tangu po yamba batu otunaka bango pe ba question kasi fo yo moko mitunaka nanenge bango ba répondre na tata ya mutu munene ya solo ya masina siforko nani atei kitoko Kapashi côté ya malamu eza pona banda kute si côté ya malamu eza pona botete ngamoko na zaka soki na tali kitala na leli na lobi mwana ya ni mosto mwana ya nani landa na komi na famille ya ni mosi ndenge nini mais voilà ba très na ya makasi batu baloba kango daddy distraction te continue landa na Hollande liwa eza nini liwa euta wapi pena nyacha liwa na mokili kasi na ko parler baliwa parce que toloba na munoko na biso ya lingala kokufa na ko parler ba sorti ya baliwa ebele o comprenez on comprend daddy ozana yo mukolo mais loko ezoboma yo ba sorti ya baliwa oyebi yango te zela siko yeba niveau na ngai na fongolelo siko ba sorta liwa oyeba liwa eza nini fongola tangu tokufa katokendaka wapi fongola pe liwa banana ta nini c'est ça kola pambolo pona question troublement ko koti na minute ona mboka on a ko papolela ngo penza batu bibia surtout na église c'est bien moi roboti pasteur lité ya kanda frappe na le frappe na retour tokeyi nako bete batolo lengo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital e bale kauki bambisa minene babimi bambisa minene babimi vima na soko vimba na pasuka soko pasuka oko sale lo côté miliki na biberon azalaka na besoin ya mapate mais mokolo batiaka ye na kopo esengaki mapa eya elingi koloba ete bana maki ezalaka te ata saucisse tika bavantiki na mate yako lipa eza na maki otya na kati ya kopo ya verre ndeni na kati ya lipa landa napesa biloko Kapashi daddy yoka siko na fongolelo ba sokta liwa au nouveau to ancien te na fongolelo côté o ezaka ndenge na panze la bible oyo o eza ancien na nouveau na kati ya wizali nzambe kokoma mosali ya nzambe mosali ya nzambe ya solo batu pe bandima basombelo mutuka batu bandima bakabelo mbongo eza facilité yango zomona ba escroc bazongina na mboko yo bele landa Kapashi nazolanda question oyo tuni opesi ba famille bele passe na minute oyo makasi
parce que photo lukato consoler bango tokufa kana balolenge ebele tozokufa physiquement na nzoto tozokufa pe spirituellement na molimo Kapashi Daddy soki moni mutu akufi misu balobi misu eza vie pona mutu soki misu eza te mutu aza yako kufa la moitié akufi moitié 50 moitié 50 aza vivant pour azo loba azo paiement c'est ça la bandi koya yaka papa o comprendre ce qu'au niveau na ngai yaka kasi na kati ya mateya oyo aliwana kopesa lelo bato ebele na minute oyo moko na moko bani kokanisa ndeko na ye akufa yaya na ye mama na ye mwana na ye mobali na ye to pe papa na ye Kapashi Daddy oko remarquer ba musicien to pe mutu soki aza na mbongo akufi Kapashi Daddy eningisaka quartier mobimba bokoko zala na feti na yo eza ya bato nyonso te ndenge lelo nga nazoninga na bala feti na nge eza limité eza kaka mpona baoyo ya ngai ozoyoka ndaoyoka bien kasi na matanga ekomi ya quartier mobimba pasi ya ndomonaka bato ya mbongo lupangu clôture mwa ya munene basécurité bozoyeba te porte efongwamaka te kasi mukolo liwe ekotaka na famille balobi tozwa porte totika polele mutu nyonso akota mutu nyonso asa nini akota bafamille ebele epanzana ntango mutu asa nini akufi mutu asa akufi bafamille bazokende kotalisa botalisa te akolamuka te esakei zela na fongola nazoya fongola papa je suis très intelligent nayebi mena mai pa on s'appelle mutuki ntakobala nga kozala jamais décis hein mais il faut vous appeler la salle climatisée hein eh la chambre climatisée voilà faut acheter ta deux splits pour la remorquage il y a nuit de noces pour kotoko tika makambo ya salite kotoka kasi kotokeza mabete me tika makambo ya salite ozoloba wana na signalé au kaka ndozomona Kapashi Daddy désordre we esalamaka na feti soki ndeko azobala na ya liwa ekokanaka ke na kati ya liwa toza na bibembe mosusu mutu akufi na famille esali nini epanzani boke na morgue bitumba esali nini ebandi liwa ya pasi eza nini mwasi na mwana mobali babalani bana mikie na kati na bango mibale oyo akokufa liboso famille etikali na ndeko na bango bakozala na kimia te tiraime ekoti makasi kokufa mosusu eza nini soki mutu aza inconscient ndenge baninga bazovivre boye ye azovivre na ki inconscience eza mpe kufa mpo na ye bakongole ebele lokola baza na manki ya conscience eza mpe liwa mpo na bango mutu na vifo oyeba badroit na ye du fait ke mutu azoyeba badroit na ye te du fait ke mutu azokoka kotomboka mpo na badroit na ye te du fait ke mutu azokoka komarche mpo na badroit na ye te eza kufa akufa physiquement inconsciemment Daddy miso rouge boy omele moi loko avoya boy eze bandela fièvre et ça ko boy ça nga mutu ezo chauffer makasi pona makambo libala ezo telisanga miso makasi na bangi na kaisa moi
na meli na nga lo chochote soki pe ye pe na melaka soki pe na kuta na ngo temps na meli mais lelo na meli te misu rouge ozomona et bande la fièvre makambo liba les os sanga mu charge te bande kono ba osunga la nana pesa makambo Kapashi ngai pe na kufaka OK sima mikolo na lamuki ndeni zela na ya Kapashi dadi ogotu nzapa mbolo Kapashi eza na question moko toko kotuna erate ngai fona bimaka na kati wana OK ona mona na vie Kapashi tikabo olelisa bato ebele lelo na poto pona mateya oyo OK olelisi ba famille ebele Kapashi dadi biso nyuso na mokili mutu ayebaka date oyo ya kokufa azate ate ndenge bato babenga nga na telefoni papa tokosala émission mokolo nini nayebisi ye naza surchargé totia semaine prochaine ntango liwa yaka makambo ya semaine prochaine eza te c'est ça mbala moko se nini okei ndoko remarke bachrétien to mpe bamusicien chrétien bakomposa banzembo ya liwa ebele na kati ya kokufa ntango moto akufi tribi na tribi baza na eleleli na bango mpe na kati ya kolela bato balelaka na bandenge ebele Kapashi biso na bato ya mbongo eleleli na biso eza différent bato ya mbongo baza wana moto soki akufi bazotyakaka Kapashi dadi ngana kufela oyoka so tikabo mekano mama na ngai mama mama na ngai mama salinga boye pona nini mama na ngai tiki ngai mama Kapashi nozomona mususu kolela nezalaka fwaso asote azolela ya kosote abandi kosote tina libande wo mususu pe yalelaka 5 minutes te okoyoka bakamaradi batondeli alela te osoki aleli kamuka seni apike crise eza na bafamille ebele liwa ya ndeko moko emema bandeko mususu bazolela bazokangama na morgue wo Kapashi bato bakotémoigner divisé par deux prochaine eke esika mu bible eke esika Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et des prestations de services. Tozawana pour na kusunga topeko aider bandeko nyonso bazana ba difficulté quel que soit na poto topéa en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition des agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo kendaka na poto, oza na besoin ya ba construction na yo esila, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres.
service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese progresse, le travail à votre portée. Pardon. Aïe, pas de Landa Kapashi Daddy Kasi ne muteleli sakabiso makasi si raisonnement mati Ngana mona mutu akufa Tika boy Kapashi tango akufi Bana quartier ba yeto kene ko chana morgue Ya lobite Nazana mbonga morgue te Loko la kufi ya serke ezali Toke neka kokunda lelo Bana quartier pe balobi te biso moko to bimisa mbongo ya morgue ebele bakufa bakena ebemena bango ya cotisation na ebi masa moko akufela bachebe mama na bango na morgue 6 mois kuluba boite mawa liweza nini c'est ça to utaka wapi pe to kendaka wapi c'est ça Kapashi Daddy liwata ngweyaka eyaka na ba risque belé na famille ndoko mona bato bazolo babake ne kotalisa nani alie papa nani alie mama nani alie noko nani alie libiso ndeko ya munene na kati ya famille na kati ya famille tozena bato musu basabe intelo kotanga na ye et comment kosunga famille ebele mutu abongo biso no espoir comme pas na ye toko linga te to yoka abeli toko linga te to yoka akufi ndo mona ka mutu mususu akufi bazolela ka mutu amayele seni ekei c'est ça mutu mutu ebele ezana bekolo mususu okena baluba poale la kitoko esengeli bacha chiluba wana zolela kitoko mususu azolela azoningisa na mwa doketo wana bango ozomona okena ba Congo po balela kitoko esengeli bacha nzembu ya ba Congo Kapashi bikolo nyusu ya mboka même na ba Swahili même na ba Mongo Bangala mutu na mutu azane leleli na ye eza na ba misusu fu ba chanzembu ya mboka poale la kitoko ba condoléances na mama ni mama Olive Lembe Kabila initiative please yepa uti kokufela noko na ya motema oya lingaki mingi oyo monaki ba photo na ba Kongo mama zo sanini azobina mama Olive Lembe Kabila lokola pe mutu ba Kongo poale la kitoko sengela yo kanzemu ya ba Kongo okay you yeah Ayuda ante kisafumu Yeswe Ayuda ante kisafumu Yeswe Ayuda ante kisafumu Yeswe mama tango azoyo kabongo asa nini aleli kasi Kapashi soko ningo mona kolela ya solo kende pa ya ba chrétien kolela greco ba walela na osepa na kati tika na tete ndeko na Kapashi na nyonso wana ezala ba religion nyonso ezala force ya monde entier ezala force ya diaspora ezala bato bazana mbongo soki liwe ezalaki basombaka na mbongo me bato mbongo mo bakufa ezate me basomba nyonso ezala ba musulman ba yebi secret liwate mutu te ezala ba
ba chrétien réveil ba yebi secret liwate ezala ba kimbangiste ba yebi secret liwate mukolo mokili na yebi secret liwani ato bane ko sambela mingi amen ato bane ko boma batu ato bane ko yina batu muto yebi sekele ya liwa nzambe ezana bato ebeleni na uti ko loba bakufa physiquement ezana ba misusu bakufa spirituellement oya kufi spirituellement esengela le kananzele ya losambo oya kufi physiquement wana ne komi tanto plutôt parce que machine ezana mutu eza androidité mindele bakatanaka si bo memelie mutu boy kao ndena salaka soki na vandi na baniko yo kanzembo ba chrétien kapashi tango tuninga liwa ena bato ebele bana mama kufaki bana papa kufaki nanu telemitazaka yako vanda yako lala okomona matanga to bemene bembe bat na bato bamemaka ngo selo kutimi na bango si selo kutimi na bango nde bazo memela ngo ndo mona ka ba misusu na kutimi na bango fuba kata mwasi mukokoli ko voli bende sanya mbele na sima ebele ozomona bakozwa bana bakati bango bakovo bakozwa basi bakati bango bakovo surtout soko ningo mona liwa ya somo esika kutimi ezo salama liwa ya ba chefu kutimie wana nde siko bisalele bandi bakokanga bana basi bakindalala na loketo bapakoli ye matiti ya solo basimbisi ye bamakasu na maboko batie basini na elongi elakisaka ye akufeli mobali elakisaka ye akufeli mwana to mpe mwasi kapashi nga mpe nakufaka ndenge nini landa nabetela yo na lupango ya famille to se retrouver bana ebele na kati ya bana nyonso ebele mama Clémentine na bana nende mutazongaki mutu ya suka na famille tangu mama azongi na famille kapashi to komi na lukati ya lupango ya famille soki pe nani abane ko yiba biloko soki pe salaka mutu nini bakanga muyibi mingi tangu ngana ye ki muyibe ya makasi lipapa mwana soki bungi nani ayibi emedo biloko akolia na ndako musuni elongwe nani ayibi emedo oyesika charge emedo bozomona emedo okoba no finye banatongo tipo kwa esa tonda mafinga na tonda deja go finga ma okay na banda go finga makala bo mwana susi esali ngai na bi anzambi ngai banana ya na lupango na mama na ngai ko finga meleki siko na komi ko raisonner na kende pas papa pe na lupango ya famille na batata mwasi na ba papa leki na ba papa kulutu ebele na awa na kuna saka keloko moko moyena zonga ezati na eko benga masa na moko trésor mwana papa kiala bara kiala bakulutu akala kingasani bayebi na lobi master tozana mwana mama kulutu na biso moko akenda jeune fille na ba Congo na mboka moko babenga ka boko de soko leki po maréchal kasi makamu nazomona na famille fona kende kuna grand frère na biso moko apesanga ba adresse na komana mayele sali bambula ebele tongo moko etene ebisi master ngalo bikende ko laksanga rond-point ngaba okay to komi na rond-point ngaba na ebisi ya na ngeka na mona rond-point ngaba yozonga na yo ko beta pe lisolo na ndaku te lisolo pe beta mate na futi mbongo na ba grand car ba remorque ememinga landa ndenge na kufaka ngape na za mokufi kapashi dadi remorque na matadi wo taxi mususu na boko wo na komi na boko wana
boko de lukimba sanda bamboka ne sonzelo to kende lokola mwanda Kapashi Daddy grand sœur amoninga lobi na mboko bafinga mingi na zanga bandeko mwana mama leki na ngai asani ni aye yebo lalo bake mwana mama leki aye na benga tana Kinshasa na yeba komi ondenge nini yepe na maboko telefone seni exact numéro seni exact aya minga kaka to fana na nda awa na Kinshasa poko ekoki lokola biso to zaka système ya kolia ya pokwa mama Clémentine tuti pondu asilisi kolamba pondu biloko ebeli 20h ayebi ke na 20h medo asangana na bana mama na Suzana tona bana tata akiala tona bana tata mbombo tona bana nokodila na kaleza bon baba niko belela emedo la ngai OK 21h medo aseni azati 22h medo aseni ayete emedo ayete botina linga medo wa aleli Daddy comme sukolela matange bani 3e jour 5e jour pango sa Maman Clémentine a lobby mwana ke na moni si wakude medete ba toutes medo wapi baluka na ba souciati rien baluka na ba commune rien batamali na ba morgue rien balancer na ba miko rien maman on a besoin maman on a besoin de bossa ne pété hein ah ozobala emedo ake wapi emedo amonanité Kapashi Daddy mukolo wana matange bandaka te seni ebandi mama bengisi baninga na nyeso boya kolelisanga emedo akimi lupango kofingeleki bakanga ye muyibi mabe babeta ye na banzete mabe babeta ye koloba ndenge nini bayaya baza koedike mwana mwaloba zate soko lobe ko mama bakotelaka bana mabe pe kobeta bana Kapashi bana nayebi pasa liwa na vie nayebi pasa kokufela nakufela baninga tosala ba accident bato nyonso bakufi na biminga moko okolela nani okotika nani Kapashi Daddy liwa mutu ayebi place tokendaka aza te liwa mutu ayebi ebandeli na suka nango aza te Kapashi mama na nga avanda pendant 7 mois emedo amonana te 7 mois depuis 7 mois banana kenda tongo moko etani grand frère moko na mboka belaka te abeli Kapashi tozwi telefone tolobi tobenga na Kinshasa tozwi numéro toye kobima tina ville ya Matadi tosali appel awa grand frère moko lokolo fo basala nini bakata bosunga biso batuni wana nena zobenga na bi ezanga emedo kozala mwana bilaka eza très compliqué Kapashi mutu azalaki na telefone abwaki telefone abi na sololi na mutu akufa na sololi na emedo mususu a rapidité telefone wana nani emedo oza wapi naza pa ya mari na Matadi nini Kapashi elongwe kolele komi feti akufa tazali banana botama vi na nge eza milelo na milelo nayebaka te lisungi na nge kouta epai ya nani lisungi na nge kouta na ngambu nini bandeko na ngai Kapashi chrétien akufeli batie nzembu komanana esilite liwa ezali liwa te tokomanana lisusu elongo na Yesu komanana esilite komanana esilite liwa ezali liwa te tokomanana lisusu
elongo na Yesu liwa Daddy. La liwa daddy. Oyebi ke Pepe Kala kufa pe. Pepe Kala wapi? Pepe Kala moko kaka. Oya Yampania. Ya Yampania. Musicien. Akufa. Kala. Kala. Pepe Kala na gaye. Yampania. Yo. Pepe Kala. Na yebate mama Pepe Kala kufa. Papa. Maman. Et bon au musée d'Ora Désiré Kabila. Musée wapi? Ya koko na bino. Oh ya les pères. Ya les pères. Oh ya boti Kabila fils. Musa kufa. Bokilo maman lifi. Musa kufa. Yeba kufa. Musa kufa. Kala. Musée. Musée na ngai. Musée. Musa saliwa we bona nini? Koko musée. Maman. Ozolela. Papa mokonza mboka. Sali biso baso de mouton. Papa Félix Tshisekedi. Papa Tshisekedi siko wa mulumba. Oya opposant. Oya opposant. Oya chagaboy. Oya 10e. Ya 10e. Oya apesa Etienne wa mulumba. Akufa. Kala. Papa Tshisekedi akufa. Kala. Kala. Wa mulumbe. Ya Titi. Ya Titi. Ya Titi la gai. Ya Titi. Ya Titi. Ya Titi. Papa. Maman. Ozolela. Madilu système. Madilu. Akufa. Les grands ninjas. Akufa. Kumbanda. Kala. Akufa. Madilu. Madilu la gaye. Les grands ninjas. Boye bisanga de boani les grands ninjas kufa. Kaso za papa. Papa place ça na matadi. Kuna nini? Maman. Papa. Nani wala? Papa Wemba. Kuru. Ekumani. Muto na landa na sap. Papa Tika Biso. Tika Biso wa? Na Côte d'Ivoire. Akufa. Bembe ba mba fungula. Papa Wemba. Papa Wemba. Kuru yaga. Mama e. Wembe. Wembe la gaye. Papa Wembe. Sapologie. Sapologie. Papa. Maman. Ozole na makasi. C'est Mahimi Sam. 4 ans yango ya Tika Biso. Maman Riti Misa. Ye wana. Ya Marie Misa. Ya Maria Kufa. Oya Biso Misa Ya Maria Kufa. Depuis quand? 4 ans yango. Ya Marie. Ya Marie. Ya Marie nagaye mama. Ya Marie Misa we. Papa lelo. Mama. Kata musisa mutu. Na kuba na sunini. Na la gaba monyazo. Papa na biso ale moloto. Ale moloto. Oya banzembo a bien. Adoration. Adorant. Ale moloto. Akufa. Depuis quand? Kala. Papa. Maman. Qui Kester? Kwa mambu. Fumuba. Emenea. Azawabi. Akufa. Kala. Kala. Mama langaye. Tokata. Papa. Tokata. Fumuba kuba. Ya fumu para mati. Sio wapi? Mama langaye. Fumuba. Papa na tokata. Na bon tokata. Na bon tokata. Sama depo na nini? Na zoe bisayo. Mama. Papa. Papa na biso Charles Mumbaya. Mumbaya wapi? Wa non ransabe ba misère chrétien. Misère chrétien. Papa Mumbaya. Allo téléphone. Ye wana. Uti na dola. Yango wana. Asa wapi? Akufa. Baba ya langaye.
Amoni maman livi na ba Kongo azele la noko na ye. Mama nanga. Pangusa. Pangusa to ba mambo libala tozo silisa. Nele la kamba mona silisa mama nani susu. Na silisa kamba mona lele suste. On lele suste. Ato lobino lele suste na za mobali. Na za mobali. Na zui makasi. Webilo la kadogo. Kadogo. Oya mwasi ya dendaka makasi. Yo ya Sonia Chomo. Na papa biso Sonia Chomo. Mwasi ya kitoko wana. Bakufa. Bango mibale. Mwasi ya bakufa. Bakufa la nini? Mama papa. Kadogo chawe. Oh. Papa to suka. Mama. Na basango mutakufa zade. Na basango. Papa, wabelo pa uti kokufa. Oh njili. Wabelo lango. Ulango. Mutambongo. Ye wana. Wabelo. Nazamuka. Mama. Cardinal Malula na basango. Malula. Owa Malula. Oya basango. Akufa. Oya babeko go. Akufa. Cardinal Malula. Papa to sisa. Tokata, papa tokata. Ah, mon cardinali. Cardinal Malula. Oh, comme tata. Père Moine. Père Limosadu. Amen. Marie Alosago. Tony Garcia. Bon, konjazoli. Tokata, papa. Température est élevée, ma caisse. Tant d'autres qui s'ingent, rappelle, il a l'air. Tokata. Namona lisu pepe kalete. Kasi yende na banda kinaiti. Ah, pepe kale hein. Kasi akufa. Bongo de baba. Yaya. Akenda. Akufa. De baba. Ya de baba. Ouais, faut maman misam. Ye, akufa. De baba. Avant que tu me sois marié. Namona lisu tabule ite. Papa taboulé. Ouais, bah peki tabou. Akufa. Papa peki tabou. Akufa. Moi kala. Akufa. La pepe ndombe bakufa. Pepe ndombe. Papa si maman akufa. Youssoufa, papa kufa papa melangai. Youssoufa. Marga tabou. Papa kufa papa melangai. Papa Lutumba. Ouais, Simao. Les gars compositeurs. Akufa. Oh. Papa Lutumba akufa. Moi kala. Kala ok. Ça les écoute. Les gars pour Lutumba Simao. Bakunda bango wapi mama. Na nécropole. Ouais, siga. Ya kala sika ndefu wa misika ya kala. Papa to clôturer pour tout ça. Les ligas bango nyonso pour na éviter perte autant ba kufa ki moko ozala kité osali bien papa le kwa na les ligas bango nyonso esali bien bande ko na ngape ba olela kuna na bandaku o ba uti ko kufela ba être cher na bango surtout liwa ya pasi makasi eza ko kufela muto azaki motu ya na vie na yo to komi na suka bo comprendre mon choix dadi bosunga ngai na bala mbonga libala basi au supporter remorquage à chaque jour c'est beau au boy maman za musika bosunga ngai na bala ba sungo papa batu bakabeli nga mutuka ya mama na dédouanier nga moko na mbongo oh no dédouanier na zwa wapi bote kaka mituka ngo pe pesa na botindeli mbongo ya okauka bakaba bongo pete bate pote bele bazaka eza Michel Bokecho les Bogards aux États-Unis et en France na Bossani Michel Bokecho nande konaye le grand jogo Christian Bokecho
Nzama pambola bino. Aristote Kitambale. Mwana Kitambala Aristote. Azanga katena makambo ya Marie Misamu. Elikia. Christian Cambage na France kuna na Lille. Ba cotiser pe pour la mariage. Ba bangue elege belé. Pambola yo. Kelvin Cambage na France. Nzama pambolo. Enseigne Saïdi. Papa. Na yata kope manatirgia. Ah oui. Enseigne Saïdi. Le grand producteur, le grand patron. Nzama pambola yo. Amen. Ya Roger qui gagne. Nzama pambola yo. Amen. Tokomi na suka. Zela mama nana sisite. Nakolela mabanga. Ya Willy comme ça. Ya Willy. Initiative plus. Maman Olive. Maman. Nzama pambola yo. Initiative plus. Babi maman Zali moi ba peso ezate. Bon maman. Botika maman. Maman za matanga uti okufela. Maman Olive Lembe Kabila. Maman. Nzama pambola yo. Amen. Na boka pe papa Leki. Papa Zoé. Na Tanganyika. Na Tanganyika nzama pambola. Na boka tata mwasi. Tata mwasi Jeannette. Nzama pambola. Na boka nani susu. Sifa. Sifa la gai. Nzama pambola. Nani tisi. Muse Junior. Junior. Leki na ngai. Mwana tsuka mama na ngai Olive Lembe Kabila. Na boka nani. Balion. Balion kinga gati. Nani tika nani. Boka tsuna. Esile. Nzama pambola mama. Merci. On est arrivé à la fin. Continuez. Héritier, ne pas héritier. N'a pas d'États-Unis. Héritier. Tu n'es pas héritier. Tu es héritier par Kapatinda. Ah, on se prend vraiment belé. Merci. Moi, c'est Jacques Sobanoka. Qui peut garder. Tu es à Oya. Il dit au business na Turquie. Qui est pas qui peut garder. Zana le roi na boka ba. Zana mo qui peut garder. Non, tika na be ba commenter. Tika. Tika. Non, tika na be ba commenter. Mutuka te. Le bon tika. La tiki. Comment on va résister la vidéo? Ça m'a fait ça mal. On va résister la vidéo. Comment on va résister? Non, c'est ça. Non, il y a le sujet. Non, c'est ça. Moi, il y a ma foule. On a trouvé comment qui fait le bagage. C'est là que tu as l'homme Takala. Maman, on va faire les qui te côté. Le bon testigo. Zoa. Pasteur a boire. Ça va pasteur non va yakawa. Mais ça na longwe. Il y a des nizoa. Il y a des nizoa. Makambo zo pesa zo. Na ye ba site na beli mutu. Wana maman Angèle. Yazana maman Olive. Maman Angèle Kanam. Comme na suka. Bah, na conseil non daddy. Au katala conseil daddy. Glory be to God. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Alpha Omega. We were born in the east and west. We will die in the east and west. Everything is east and west. Everything is east and west. Every year east and west. Every day east and west. Every week east and west.
You send your sun and your rain on the good and bad because of your love. You are Alpha and Omega. You are the first and last. You are the beginning and the end. Be glorified. Capage TV.